Oui, me voici encore une fois sur notre chaîne, chers internautes, Tokos TV, donc chaîne Abisso Obo Mesana Rolanda Abisso, chaîne OEP Sarabino Ba News ya bien, toujours avec votre humble servante Grace Parker, donc Tokos TV de Makambu. En tout cas, je vous demande toujours de vous abonner massivement sur notre chaîne de référence Tokos TV, chaîne Oezo Samarambu, chaîne Oezo Tiaba journaliste à l'aise. Donc, j'ai vraiment un réel plaisir de savoir que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre en ce moment et de suivre cette émission. Je dis un grand merci à tous les abonnés de Tokos TV et je voulais signaler juste un truc. Comprenez bien que nous sommes sur le terrain. Tout ça, c'est 1, 2, 3. Donc, Toye directement dans le siège OESA et Ferregola et Sika Repetarama. On ne serait pas seul. Pour développer quelques news et puis l'actualité par rapport à artistes musiciens Ferregola et puis un groupe d'accompagnement OESA Jet Set. Je vous rappelle bel et bien que Torozalana des Gaules, donc artiste Obinonyo Soboyebi, c'est avec lui qu'on va évoluer et puis Torolobelama solo au Etali groupe cher ya Ferregola et puis évolution et à groupe Nengezo Kendele. Donc en tout cas ne zappez pas, restez vraiment branchés pour suivre cette émission. Oui, chers internautes, je vous signale déjà que je suis avec l'artiste Obo Senga Kinga, donc je suis avec lui sur le plateau. C'est avec lui qu'on va évoluer dans cette émission. Naïende Toromeka, un peu Kolobela Marambo Eza actuellement la race groupe cher ya Ferregola Jet Set. Je vais déjà commencer à saluer mon invité. Bonjour De Gaulle. Ouais, bonjour maman Nangai. Boni actualité et ça moi temps et belé en fait to meka qui un peu joindre mais moi complication zala qui yebikara moi technique pe zala na caprice na mais on fait les lots to surprendre en pleine répétition na 1 2 3 donc ya ngoto linga ba abonné na biso nyonso ba fan o balanda biso ba sepeli komona yo to kutio na en pleine répétition. Ouais, tous en répétition, tous travailler, tous préparer. Biso ba chanteur to bandoro bon ça ba choral na tango, to travail tiers to pemi, c'est comme animateur ba bandi. Donc tous à 22h. Le soir aussi ici to kanga porte, les tous apporte kanga isa kanga porte to fongola ba tie billet, ba fan ba bandi, excuse ba fan ba bandi ko futa ba pata la répétition ce que ba répétition concert quoi, auto préparer non. Donc tous on a tous en préparation à première soin. Après, ils ont préparé Black Box et puis ils ont contrat mon sous. Biso on a quinto préparé première soin naba générique. On a toujours à Kunzarom travailler, à préparer quoi. Oui, on évolue, comprenez bien que chers internautes, on évolue avec l'artiste De Gaulle, moi mi Tunese belé, ma yo yebika que aux internet rosala un peu bref en plus to lingi to ba vraiment De Gaulle et leur o motivera vraiment à intégrer groupe au penza Jet Set ya Ferregola. Bon, et là, je motivant et là, je suis à cause d'un musicien. Je suis chanteur, je suis groupe Salami. Jésus de Nias, je suis Bill, il est marqué. Bill qui a signé contrat na Bralima, na Bra Congo. Après, je suis allé à quand Claude Sambila, De Gaulle, il faut ça là-bas, il faut y aller. Na ETC, na parler na bon marché, près à Refizaranga. Na Egoya, na Bibi Play. Na écoute deuxième voix oboma na yemba ka nzembo ba deuxième voix bandako yemba e bebaki na bongisi yango epito bandi mbala moko rep ti na banda bongo depuis 2005 prise à côté quartier latin et to zeli lelo mais eloko e motivanga na orchestre yo natala ki à venir ya chanter nde ngo tindaki ngana ya orchestre natala ki Bill Clinton a sali mouvement JDT les marquis ceux qui roi marquis biso kuna yaki les marquis des beaux garçons. Il y a des beaux garçons. Malgré que je suis vilain, mais il y a des beaux garçons. Et ça, là, c'est bon. On a vu qu'il y a savoir où Tata on a zanangunga et ça là bien. Et puis, tout évolue ensemble. Il y a on a impressionnant quand on a kota groupe Nabiso le to benga groupe Ferregola. Et avant tout, avant d'intégrer dans le groupe Ferregola, aux chanteurs, est-ce que les gens avaient bisika oyo tiaka bon print te o lekara po subitement ou tara likolo te mbala moro koti mouvement aux alara na bisika o leka. Si c'est là les bantu balwa na uti parler te uti parler wa na parler guitare beta te na tambola pena na orchestre to beta na Jiga la Prince na Bumbu
na Jigala Prince na ba Pongo Pontiac yana héritier imba Daniel Sassouza toyemba na bango na Jigala Prince ba mimishi bas ba Fossette ba Costa Pinto di Janelli en Allemagne ba Désiré Nkumu to travail na bayaya na longo Jigala bayaya Jugala na longo Jigala Prince na ke Chikla musique na gendeki les bourgeois stars wana bumbu toujours les bourgeois stars na ko kende super choc mokili mobimba na beta tour pas Jolino 2 semaines 3 semaines na zongi na ngai super choc mokili mobimba na ke festi na lente de montikil na Delvaux to na ba lisha shombo hein ba lisha shombo ba picharme to na bango na longo festi na lente de montikil na zongi su mokili mobimba e mokili mobimba na ko ya pa shora mbemba Empire Fondation ya Bwingi kwenda vutuka bakepo orchestre kufi nde na yeko ya pa Shora Mbemba groupe Ferregola 2005. Oui, comprenez bien, chers internautes, de Gaulle à Pessi Penza Makambu, à Pessi Penza Royana et mouvement, d'un Kotara mouvement, mais on doit savoir quelque chose. Koko Tanao Katia groupe à Ferregola Batuni au Kutara Peba Obayambarayo. Batu Bayambara ngezaki envie mayonnaise bazala raté. Jerry Pentagone, Belinda, la Jérémia, 2 ans Drumer avec chef de répétition, Basis Agui Ricky Bass, accompagnateur avec Dédé, Papi Solona, Mosika Sika, na Kojak, on a battu Sima, ba guitariste, donc na Michel Sente, na animation to na Mwenze Congolo, on a Kutaki. Mais tant on près à côté quartier latin, baya ya nyo so ba panzana ki baluka banzela. Ndesko ngai nde nazalaki parmi abato yo, to bandi sikoyo groupe Ferregola tilelo. Donc to kikoloba ke yoza ancien na kati ya mouvement do batu nyonso o ba yaki do bazale ba ya rokuta o déjà na kati ya mouvement. Donc c'est un peu ça. Et puis album o aliboso bo betara ou soit générique o ebimi sarabino o poye banara ezala album nini. Bon toyembaka Vita Imana remix na générique ya Lubuku Lukumu générique ya Primis basomba lelo basuki na Congo bayanke ba memeli mindele miselekete mindele basenya bando ngiringoto miselekete achangwe générique wana l'enfant des blancs cheveux dormi mwana mundele sukelala wana to bandi générique na biso liboso o biso to saki na kin mais président moko en soi asalaki sans interdit na poto aimbi sans interdit bato basali ba fitiri ba nzonzingi na poto ba animateur ba boaki ba bétran hein ba acide yemoko pa boakaki ba to betelaki bato mususu mais tant to bandi biso na groupe eloko liboso to yembaki Vita Imana remix donc ngana yembaki par wana to tangi eloko ba animateur ba sabalo et biso to yako yemba Vita Imana remix na saki vocala bako finganga po nini mokili jeke lobi kubwaka mabele paya basita musampai lobi kuna epana ngai ekobwaka ma giboko polo na ngwanzu Vasco Mabiala azwaka lokola na nsango pourquoi ngana zala complexe na wela mpifote de shai mokili na Londres Jerry Biangani, Gauthier Mascota, Lukana Tembe, Marcel Kabata, donc tout ça la première lourde on a une balle orchestre. Et des gars to soulever un peu point morobo, c'est comme si qui ont senté dans un groupe à faire rigoler et pesaraté. To comment on a beaucoup plus ba oh ba yaka, c'est comme si ba tout fait donc succès na yo tandis que yo ça ancien dès to mo la que na rate maison mère so total bon c'est to ebi que oh yo mais azo dominer car mais c'est comme si yo ba oh ba yarande ba yaro kitisa oh ba fina yo. Te yako finate. Au moins mutu to tambola mutu na na facteur chance na ye. Mais tant que tozalaki wana tozoyemba nga ba vocal nga kinonga likolo tant que mi premier disque sans interdit na sala vocal eloko nini batio na motema poleloko maboyenga ne quitte jamais celui que tu aimes pour celui qui te plaît mon amour motema na nga ezo reprocher nga nanu na sepelite giboko polo ya Denise koti sangati na destination ya elengi na yoka bien héritier mokubara toye na lekelekele ngungia yembaga na ye bien melodi na ye mato ye na ye lila pika rami mayumbu Jerry Mbala
Chérie, au comparé présence nanga nangungi mon bébé. Ambassadeur vote singa. Présence nanga auparavant zalaki diamant. Lelo ekomi obongwana mama e. Alexis Mfumunti Kiboko Polo Nangwanzu Polydor Lofaka Kulpa di Kunzi Héritier Mokuba Merlin le Prince. Vous comprenez? Ba vocalo na ebité so yebi ngate mo yebi vocalo. Vous comprenez? To yana ba un ingénieur du son a été frappé dans une mosquée en testant les micros. Allô, allô, Yesun Kolo, oh, quelle erreur. Jérimba la obe. Gingana kombo ya ba susu. Eza komba Patrick Bizimana. Moni eza komba mbandate dampion ya Stevie. Zizina ike masevo. Kolia esi la kate. Eric Nzinga ya tozi. Kalebelo la laskoni mbunza. Eric la tortue. Oyebi vocalo. So kina zala ki atakourage mbele na zuwa Claude Wonga ozala wanga wa motema e présence na ye zaleli na yo ikamwisa ngai basekaka moto te na mokili Merlin le écoute salisi bato na orchestre bato basala orchestre pour na vocalo. Et comprenez bien que chers internautes, nous voulons toujours des goals. Tolingeto tunao banda oya groupe ya Ferregola. Combien de voyages déjà voyage na oya liboso o effectué quand na mouvement. Voyage liboso tokendaka Pointe Noire. Touti Pointe Noire to beti concert na Bandal. Concert à liboso to beta na Pointe Noire ezaka Saint-Valentin. To ko beta concert na Bandal. Et Bandal to etamboli to ko premier voyage chanson na ndenga Congo to ke Matadi. Il y a une production à JP Mindia. Tu as Matadi, tu as Lubumbashi. Vous comprenez? Tu as Zonga, après voyager avec un peu belé, poto yaki, Angola, mambo belé. Na kenda Angola, voyager belé to kenda. Mususu na ebi na ko tangate quoi. Mais to kenda voyager belé, mais sauf quand na kenda poto te. Poto ezalaki menga na kenda mikilité. Et moto ezalaya mukie. Non, mikilé ma musique ya ba moto te. Musique est à savoir, on a une chance, on a un chayo qui est en soi coquille. Vous comprenez, maman? Basi musuba bilong mabe baba attention aux balités. Vous comprenez? Baza bilong mabe baba la meilleure balité. Mais mon colono robale ali. Vous comprenez? Mais beaucoup plus que Baloba que Nakazi a mouvement à faire et donc pose à la penza yo ndenge des gol au Wumeli Bodo. Faut à la moto à Marasi to éviter zo moto on balobela moto o ya makala to moto pour jusqu'à présent yo zo tenir kaka ozara na kati ya mouvement et belé pe ba yara ba kokate sans impact ba kenda mais yo ti lelo zakaka. Biso to zara to zo yemba to zo continuer ko bakisa ndepe to zo bakisa maramu susu. Le répertoire nanga na orchestre ezo bakisa makaka. Vous comprenez? Donc eza secret za Nzambe sans Nzambe au sala lo tobi ke maman na ebselo mo soki kisinde sala la musique mais les batutu ba sala succès pourtant on disque bimanga presque batu mingi presque majorité ba na lukanganga po disque ne simba momo na yabwa ki disque nzadi mais na gwa on comprend son Nzamba tshelo bote donc mawa trop. Ah, bino pe boyebi Nzambe biso to yebi bino bato ya ba kintsuka soki ba côté moko bo o ya kati to yebi bino makambo ya Nzambe te. Mais Nzambe de danger, Nzambe de grand prêtre. Yemta sala ndoki, yemta sala Satan. Satan tiaka ko meka biso Nzambe mtatinda ka ikene meka na mwana na tala soki makambo ndenge nini. Satan na pa ya meki opokei. Ah ke fundo suka yimo papa. Tala mwana na meki bwa kenai. Yo moko mona gite. Donc elona yipso ke Nzamba zaka likolo. Soki kaka musique pona gwa mbele mato ponga na yebi nanga tena memanga vocal nanga sika mote mais lokwa Nzamba pambola voix oyo so na sali vocal nanga bat bayoka mi sona yo yango epesinga avantage kolobelo nyonso ezali na ntima nanga e ata cerveau e privé lole monanga maloba ya kolobela yo vote singa e chokela ndu de London Rigondo Mbasi Dino Sele Hollande Noir. Aoki libanga asepeli ya tanto plutôt te o vote na linga motema nanga eza nangoli bendete turo ko Dino Sele bimi na mama Sidoni ya botanga ya pesa kanga kombo matima bolingo echanganga ekomisanga malela ji donc na disque to bandi déjà na sali vocal nde na sali Dino Sele Hollande Noir na disque auto sala nanu bimité do Dino Sele déjà kotaki déjà mama Sidoni ya botanga ya pesa kanga kombo matima bolingo echanganga ekomisanga malela Dino Sele Hollande Noir
bolingo na kofingo mabe olembisi alita chamala oni esukisa makambo ya bagere ya bolingo ezalaka te yango l'amour ezanga balimiti ya torture na mitema ya bato Dadu Mengi na Guy Royal Sandra Antonio ya Gabi Dubile makambo ya ngwana. Mais De Gaulle, tout ça la information moi pour na yo, mais c'est comme si yo maintenant autant conscient mais qu'on s'était non pas fait rigolo à tout le monde là, ba musicien mso ba lelo neti ozu ba guide digital. Non, tous ont les questions, tous ont évolué toujours dans cette émission. Non. Tous là qui en mais et yelinga en tête, on a tout là que ça là qui en côté dans la lignée oh non mais là eux ça va la tête. Non, bah guide digital bazala na moi ba show morobo par rapport moi ba domination morobo ye. Autant qu'ancien yo pesa moi ba moto wana ozala na wote ba privilège musuto mo la ke faire rigolo là. Non, yo moro yebi makambo wana ndenge sala mala kati ya mouvement. Excuse-moi. Ba échapper bazala to mo la ke a peser ba Nicodème o pe ba kenda. Chef na bango. Ba vocal na ope mususu oyo falo tia ba pesa ope batu mususu ba yemba tena ba yembela nga vocal te banana banda ba vocal nga na tia yango ya ngamoko na ye na bord na yembi yango siko eloro nini esalaka yo ke olongwe pa faire rigolo ke non pas kokobar pas viensoni envie ya nini po aboloba ke nyonso ezali yo kate na envie ya kina tozaki bien nabite ya kuna seke na kosomba train na kebo na eso envie expérience. Mais kebe wala international maison mère père na yo moko faire rigolo la uta kuna yo moko lobi on via katita on via ka sero yebi yango suite yango te ya kala nga kanti na ko maneti ba Jésus de Niance na ko maneti ba JDT ba babindombe na kebo ku yango te na leli do na zonga na banza na zanga kikoyeba ndako na biso ekoma monene na esprit ya bilula lula Mati De Gaulle nalinga keloba Didier Lacoste nalinga kina mitimola libulu ozombo donc ngana mviaki webi maison mère série wana hein ba fan box kizanga po finga bo fashara makasi mais nazo sabino ba fashara mingi so na expliquer makambo balimbisanga vraiment bango ba comparer maison mère ya ba Jésus de Niance ba Adjani, ba Didier Lacoste, ba Serge Mabiala, ba Héritier Watanabe, voire même na ba J3, ba Olivier, moi ba Miel, ba Nin. Mais on m'a comparé on a lelo. Webi ke lelo disque bande bimaki non na yebi vocal mutu mote. Oh eza nani Jamaïque beti parquet ka réseau beta Jamaïque animateur. Oh kasi nyo azana ni a musicien te atala ko babenga kenani 2 mois na succès 3 mois sili eloko kendaka de temps en temps Nicodème pa bois ki mo eloko nezo betama ona yemba ngana journaliste ngana musicien te non ko soit place na bino te pona ko mo yemba te tokotia micro baladera wa ba fan ba yimba vocal mo ya mutu mo kuna eza disque sika photo pesa ngo tomba tu ba yoka mais oui lelo faire go la sali black box eza te ke mbala moko bon atakutu mbala moko muto o capitaine ngote yo lembelo eloko nini bateo na motema po leloko maboye ngai nekite ba bien soki nazalaki ata courage mbele nazuwa Claude Wonga ozala wanga wa motema bato bayebi onde na yemba boye bato nayebi vocal yende mutu akoyebanga te mayebi vocal nanga yende bitasala ngo ngungi ayembaka na ye bien melodi na ye mato yeyina wana eza biloko toyoka ngo toyebi yango déjà oui ngam na salon scoop bango bayokesa monene il faut ba misala wera son aza déjà wera son le roi de la forêt bango fo bayemba bakomisa orchestre bayemba bon ba fana bayemba mbisa leader aza déjà wera leader sala makambo na ye yo tango yo ko diembelele lamba na ye zo eteni no kende ne ba portrait ba Jean Baptiste ba tika pe kombo mais bazaki na Jésus on comprend hein Nico peut peser en tout cas la radio de maison mère sur Nicodème te ben na minito non loin de là te nga musicien te azar artiste to mo la rende ma munyo se tambola na ba groupe biso toza bato to pesa information to loba o to mo la ko peser oui ndengo zo loba no wana mais lo na peser no kese na bango
Oyo lobby leader Werason. Mais oui, tout le monde a dit pembete, ça m'a ya munene te. Odo peso munene odo mabet. Koya munene te. Neso koya munene te ko peser les na santé te. Peser na boulot. Sala boulot. Oui, mais la boulot zo peser pour la minute ba wata bazala susu te ba Olivier bazala te. Mais ya za la za soldat za combattant. Soldat oui, soldat parce qu'il y a la guerre. Soldat ta teni to bebisi makambu. Loba za bon musicien. Bon chanteur. Mamunga nazo luka yango. Bon Nicodème Ayemba mabe. Azala a oyebi makambo asala pe awa. Oh, Ayemba makasi. To emba na bango yo sala le. Ebi ko ma les professeurs yeyo. Et photo nzima rappé. Ngande ko s'inventer mingi boite. Nginde boulot na ngande sala nga batu ba yebanga mingi. To sakina bango ato emba ba yebi oeleka. Na savoir, na pembete na koya munene te. Hein? Na savoir ba yebi mamuto sala. Mais jusqu'à présent ba départ nini o e marka yo nde bozala bino nyonso équipe complet ba départ o ya ba collègue na yo o bozala na bango ba kenda o loba pe ka non il fallait to zala nina. Na regretara Nicodème, na regretara Vibration, na regretara Likinga, na regretara Clizo Shop Cecele, na regretara Chiquito, na regretara Balotelli. Échappé. Voilà, échappé. Ris Matadia. Bercy. Na regretaka. Kunzar de to regretake maza na biso. To zongena ye. On comprend. Yoso baxelanga batu na zo. Ris Matadia ye pe azala musicien na radio groupe Nabino faut bon dimara ye. Oh non nde to sala no émission bonga la chérie na o. E kasi to baza ba artiste na sala na bango pe dans na yebi bango na kati ya mouvement faut na tanga pe ba kombo na yo. Oh Ris Matadia pe aya kutu na makambo apela ti lelo aromo évoluer na ye bon na ndenge na ye ça va. Patron Matadia. C'est bon. Merci beaucoup. Oh, patron, tu es un musicien. As un patron. As un battu basala rapana et. Na lui mabe. Mais tu es belle autant que chanteur. Biso qui patron à la télé. Chanteur, à boire un disque na ya zo ba disque d'or mamutu. Vous comprenez, as un patron. Tu évolué toujours dans l'émission la biso donc ba programme nini o bozalango bozala studio pour to kutibino en pleine répétition to habiter so bozo préparer moi et le romo bo ya pour bouger kin pour la minute au penza en tout cas to habiter makambu to sa makambu premier soin on to préparer wana kunzar dona baninga mususu ba blaze créateur bani ba préparer ba générique ngai la part na biso to ma première soin ba vocal déjà koti toujours kende musuna isilite présent na poto akesa ba clip ya black box de disque urbain nae akeya salon wana biso kuna tozate kuna sali ba featuring to mona ba featuring awa ekotoka pe awa ndenge zala mais liboso nde bozala ko boya ngo fali pupa matisi yango bino pe bokomi bato ba featuring o kasi liboso faire ego la boya ka featuring boya ngote bino ne bokomi saka ngo extra on dirait yé mutu abanda yango papa mbasala ba featuring na ba o moni li futi nango lelo papa manana na ye na banda musique liboso papa manana na banda musique o lo bela actualité kolo ya ba papa wemba ba kofi basala yango déjà avant bino nyoso bokomo kimelaka kuna yemba yango déjà Jésus ne nia sala ba featuring ebele bobi te sala ba wati ba ataba pasi ndako bunda ayemba na basingila asala ngo mais ezete ndenge yango comme extra ou comme sango yango ndem tezo yango musique no non donc yango peut faire rigola lobby pas kota ne kana rati ya bien wana tango ndende monte premier soin ali tozo yemba De Gaulle tozo chuté déjà mais un mot pour la Fali Poupa par rapport à concert nae oyo abeti na Bercy to moni bon malgré tout ba combattant ba mekaki mais est-ce que chance pe erozala pa na bino po bo sala oya salikuna pourquoi pas to sala pour piquer pour Fali ku toza ki menacer mais et salami kutu biso kutu nde na concert soto longoli ba vena so ba jibe ba wera obi ezala biso na concert wana yo muto lobby wana nde yo muto lobby ndenge to salaki nde to yaka mais coup de chapeau nde ba betagi muninga o asali yo pe acclamé faut bon dima biso nyonso toza ba congolais oh nandenga litiote biso non omoni yo kasi kabelanga mibali na ba musicien nyonso
te. Non, en fait, ngana biso tozara bapandisango. Tozara bapandisango tozoloba o to moni po bino na bino bolingo ezate. Batu ba combattre fali pour pas kaka biso mo ba congolais batu musute. Au contraire, kasi quand on les ba congolais incompréhension biso ba congolais po makambo eza na Goma nga na sepela te nga mona na bandeko na Goma papa na nga bota na Goma papa na nga gisoda abota na Goma na ba grand frère na nga baza kuna na ba grande sœur na nga bazo so ba problème kuna vous comprenez nga na ko sepela na ngote et alors bolati biso ba ministre par rapport à quoi po bino na bino bondima na te pona bondima na te ba ministre ba musu bazala ko souhaiter que esimba te biso ko tu Philippe biso ko tu feza ya ko finga na tamso ko swana na États-Unis ba beta na masasi ba oboma hein musique est concurrence est loyale ce que vous salez nga pe na ko boya na so sali bien tenga na ndima kaka vous comprenez eza bongo te yango na lobi ke bana mai merci de bobetaki tour na biso pe kokoka mais ba combattant oui décision na bino bozwa ezaka na pe mabete mais na Cameroun pe ba na guerre na est na so na nord na ba na Nigeria ba Boko Haram ba bomaka ba violaka ba sala ke pe belé mais Nigérien betaka na ye pour anika biso vous comprenez nde bosalaka bongo Jésus de Niance azwaka contrat $50,000 ke abeti ndule azwi de Gaulle atyeli enveloppe na tie na poche Jésus de Niance aza bien biso nde bazonyokola mais bayebake biso mpe tozoluka gane mpe ndenge bango babimaka ntongo bake kayu ndenge biso mpe tobimaka neti nayaki abanda 10h na kolongwa 22h oyo nazuka mwa repos yango nasala mwa quelques émissions après nazo tozonga wana tobandi 17h ti 22h yemba bina siko lifuta eza te est-ce que bazosala bien ou basalaka malama mais bino mpe bosalaka mabe bino baartiste so boke kuna donc basi bakomi ya bino oyebi bata poto mambayaka osala na kisasa bayaka tourisme non bayaka tourisme bayaka kopema kosasa bandeko na biso basi yao na ndenga mabe te oyo na biso eza vrai nga nazalaka na bango navandaka na bango mona kingandi ete ovanda nde namona ndenge azosala bana basi na kisasa azovema ba $20 azwiwa na mutu 20 abakendela basi te vie nanga mwa moto oyo abimi na 62 basi wana nyama to mutu balambi matembele azangi mbolongo abengi via jika alobi jika alo kingandi nga elo alia te leka ulo kabela ta 20 bala pamba to biso tosalaka ngo toyebi ke foyer ya mutu na kosala ngo te bato basalaka ngo baza et puis bato nyonso basala ngo bazaka ba mission te o bazaka basa baninga bazaka ba mission te vous comprenez côté wana o basala ngo vraiment basala mabe pongana na sala na ngango te ngana nazo mosa bata poto te nga nazo luka nde comme yo artiste botala mara déjà luka sundeni ah boyoka ye moko de Gaulle alobi oluka mwasi ba vrai chéri so boza surtout kuna na mikili pardon na boyi ba kombata ba kanela ngai na ya batu te na lingi na oluka ne mwasi na ngai yanga vraiment coup de chapeau Amélia Luzolo bambote belé siko ali Sandra Antonio maman Angèle mbote belé Célia Bouloki amour Glody Biela na Luanda Fabrice Bamoin donc batutu balingaka Jésus de Nuance programme ya mouvement tous en nous travailler pour programme en mouvement ça nous répéter makambo ezali ba programme yali ba voyage ezé belé mais bureau de tika la ranoka na tika la tin poto no kenda te malgré peu que yé na okendo ebité wana na ebité na information oté na le short soto ke poto vous comprenez soto ke poto ki to ke ya na obielo ba short ya basi na ba moi talent biso tozaka po na hotel po ya fali to mona kima tozo zelande ya bino na osengelo ba talent pa dino sele so ke te ngala senga te ngala lia ande na musala o te o na biso to sola a ye ma mneza ko to ko boa ke za cop mais o tozo sala to lobela o tozo lobela venanga to chamvumbi le boursier ya Asu Grâce Mutombo dino sele holandais noir Bernard Cavalli Tati Vita comprendre Tati Vita ba tout tozana bango to sola ba donc makambo yango wana vous comprenez mabanga déjà ba salutation pour tozo chuter déjà mbala ya mavali bambote belé na Luanda esiko yali venanga boss teka major bambote belé de Gaulle yeyo azo travailler nazo bosser toujours venanga numéro contact Félix Soumaï numéro nanga contact eza plus 243 81 24 78 695
plus 243 81 24 78 695. Freddy Maël Suisse. Il y a Gabi Mbouta Mona Mouzombo na Dible. Il y a Gabi Doubile. Il y a Gabi Doubile. Nazana Richman Kilunzi. Richman Kilunzi. L'équipe belé de Gaulle. Baba onyo so ba ebi o ba ebi ki o boire bango déjà. On auto sala on a bakima na mutu. Ba onyo so ndoro mema bango awa. Scott l'homme idéal. Venanga Clara de Bruxelles. Kama mvwama yoka bajika na boire ya kala. O baba na ko boire bango kala nga na boire bango. Kama mvwama. Vous comprenez? Sœur nanga Ariane Mafoila. Major Peck. Merci, 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 merci. Salon GG merci beaucoup des Gaules qui m'a bangé na on a bon monde à la déjà déjà biso tozawa c'est déjà la fin de cette émission et je remercie tous nos chers internautes ba o ba disposaraton hôtel abiso c'était la bien Mati des Gaules a fait rigolo là donc toi qui en plein répétition à se disposer pour Yambabiso un grand merci de sa part et plus coup de chapeau. Et en tout cas, je vous demande de vous abonner, abonnez-vous massivement. Et je salue ma famille et ainsi que celui qui était derrière la caméra, Denis, Montréal. Et pour moi, je vous dis déjà